Babi Bomanzambe Olonga Air Love Bomanzambe Olonga Dada International TV Baiban Sobolinga ka Dada International TV Bo s'abonner massivement à sur Dada International TV Lelo tozana plaisir ya oyambela bino serna bino moko na kombo ya Françoise Nkele. Voilà, Françoise Nkele lelo tozana émission na biso sekele ya kolamba. Babi sekele ya kolamba babi mwasi ko chaka botete, mwasi ko chaka kabelo na mutute mais mwasi fo yeba maramba cuisine. Babi mwasi so yebi maramba cuisine et salara kitoko. Bo s'abonner nde massivement sur Dada International TV. Boko zala jamais déci. Lelo to yamba bino serna bino na kombo ya Françoise Nkele. Mwasi moraza bien. Parce que bien est luka to découvrir on a nyonso. Aza kitoko na romona, kitoko na rolata. Est-ce que ayebi maramba rolamba? Yango lelo to ba kito yamba bino ser na bino na komba Françoise. Na sekele ya kolamba sur Dada International TV babi bo s'abonner massivement. Babi so ba s'abonner massivement sur Dada International TV et kozala jamais déci. Borozala jamais déci. Parce que toye la bino ka toujours ba nouveauté. Toye la bino. La sekele ya kolamba yango eye. Toye la bino ba maramuso eza caché à sur Dada International TV. Babi Baibolinga rabiso Baibolinga ka Air Love Air Abolingo papa d'amour appelez-moi l'enfant de Dieu parce que je suis l'enfant de Dieu babi ne bomanzambe olonga Air Love yona nyoro bomanzambe polonga ngeza passe taba des fois Air Love apé sabino ai babi yemoko Ramses Yoba biso to bengake nga bengake mo boss parce que yazala boss na ngai parce que mutu ayo kakanga koleka ye azala raté babiso to kekuna direction vraiment ba côté wana ba soudaf to mona JDFM moke babi moke wana vraiment babi ya ngai vraiment ba Hervé yo ba zala ya ngai vraiment ba wana to zala na bango ba Maria la tendresse wana na ba Hollande wana to zala na bango l'autre zande on a biso Françoise vraiment to tambola to na lemba c'est avenir Kibali to c'est avenir Kibali biso to jouera biso to tambola raboé to bana découvrir les bino bo bana découvrir bande on a bino ba la miko to za na système ya sekele ya kolamba c'est na biso Françoise ala mais la biso nini a préparer les biso nini boyo kae sur Dada International TV pena opesa mote na yo moko Dada International TV et Dada International vraiment Dada kanda la fille a plusieurs options na Jocelyne la fille non utilisée to pesa bino ba mote ba place boza vraiment ba mote na bino vraiment yango to kokota vraiment awa to lukasa na biso Françoise Nkele vraiment to ça ko décortiquer na ye nini azolambela biso Nini a préparé les biso lelo. Babi ba fi mingi ya kin lelo ba koma fi achaka maquillage fi alingi kabelo. Est-ce que musala ya ndaku ba fi ba e barango. Eza lo roi ser na biso Chantal Kenge. Ça na biso Chantal Kenge motema ya coach Roger Botondo Makambo. Coach na biso wana na Liège wana babi coach aza ko s'entraîner batu. Quand tu as vu couper sa formation, vous comprenez toi na kin anaoka boyoka mapo yoka mwana cirage yoka mwana vernis. Vous comprenez toi na kin banzela kaka ndezala. Babi coach na biso vraiment coach Roger entraîner ka bana ndenge zalara. Babi haute autorité Ambroise Yoba wana papa pesa Air Love Makambo papa la kisa Air Love baligné. Babi Yé moko vraiment yazala ya Air Love maman jitanga ma vraiment ngabengake ma première dame maman ba Sandrine Yoba maman ba Hervé Yoba maman ba Nadège Yoba maman ba mo boss Ramses Yoba babi loto kota awa to kota et pas c'est na biso Françoise ngamno lubangote bat ba oliende bat ba yeba soki pesa kitoko o ngana lobi ngap mamno lubangote parce que to monio biso kabelo pa bino mikolo basi na kini bolwa kabelo dato monio pekiti ba maquillage no kitoko ya to tunyo keso ya kitoko tina kolamba parce que boye to monio wa kitoko c'est Françoise kitoko Taylor Van Damme ne parlons pas Taylor Van Damme est-ce que na nzungu pe kozala na nzungu yango na lobi na nzungu ngamno lobati mais nga na présenter ki bilo nanga ndenge balambaka
siko bato bolia nde boye parce que kitoko ngo eza ya elongi nanga to kitoko ngo eza ya nzungu parce que nga bango nde ebima bongo nga vraiment na kana nde Thomas nga vraiment un vrai Thomas comme moi Airlove babi Airlove apesa neka batu nde tepe toloba so bo minzambe bongo longi biso donc Saint Thomas nde kombo yo Thomas ngai mena pesa ka mbatu nde devoir babo manzambe bongo balonga ngai ah nzambe babumaka ete nzambe babumaka ete pe discussion nzambe na kota ngo te po na ko kate po so ka ezati on comprendre ça na biso a préparer les biso oza sekele ya kolamba na e sekele ya kolamba na expliquer bino ndeni balamba ka mutu angolo ya ntaba expliquer biso alaxi biso ba épice nyoso basalela rango achango pe na nzungu para bafongola nzungu mutu to moka yemo nda fongola nga naza na droit fongola ngote babi bo s'abonner massivement sur Dada International TV bo s'abonner massivement bozala jamais déçu ba to bolinga Airlove era bolingo premier fils dédié mona bato ya yambo ya Patrick Engambe parce que yazala papa na nga babi ingratitude des condamnable nga partout na rotambola kaso na bi tuni papa na nga c'est Patrick Engambe le poids lourd de la presse babi ya rapper na nga ba partout bozo mona msu Airlove aleka yaka ba coaching na ye parce que papa pesa ka matea ezalo kwa papa autorité yo ba pesa ka Airlove nzela bi Airlove kende bwebwe ko kende te yalo kwa coach Roger coach Roger na Liège wana babi coach mutima bata mama Chantal Nkenge babi coach wana coach babi congolais azo coach minele apesa minele ba système de jeu ezara yo sana biso ce qu'on étape pour une étape ni na chenjung na moto na ozela natale na ozela échanger biloko na ebanzo to kabenti na ozela échanger maye msunyeza na mama mo yazei maye wana ekita et puis na yeba bakisa mayi ndanga donc batokisaka biloko sans mayi surtout misuni vraiment tokisana mayi te po ekoma makasi ya wana tokisana yango muna mayi nango soki mayi ane kiti nde na yeba ko bakisa mayi o na olambela na chabe épice na ok boyoki premier conseil sœur na biso François apesi biso ba biso ko lamba musuni ko tokisango na mayi te bino bato bolamba misuni to chara mai ba biso penga pe na zakati parce que so ngala lamba mo misuni nga mona sama buyo na chara limba da partir le londe sœur nga Françoise a ebisinga na chana nga mai te eza conseil oyo to pesa ba biloko to sala ngo eza pamba te ba biloko to za ko apprendre ba yebi na ba to yebi te to yeba peut-être nga la lamba elobwe comprendre sœur nga la mebwe na lande sala ga moi bien tout lamba musuni sans ko chamai tu on peut pister na che épice nyon surtout déjà na che mesure oya épice oyo ko kyoto kisango nana mais na ko bakse souff mai inde na ocha épice nanga pona na ocha épice nanga puis na che huile après na che mai sko ya kokoka oyo ekende ko belisa po soupetika na mesure na yango so importance ni eza na épice oyo che nanu na débit parce que oche mai te moche épice épice wana ochena biloko etoka nango importance nango ezali importance nango ezali épice wana premièrement ezali en première position et kota na misuni et puis épice o ezali lokola sauce tellement na lamba sauce ki kalungu te nde yango wana na obenga ngo façon na bina tiango de na bandeli et ko lemba makasi yango sko funa tiango na deuxième position pona ezala lokola légume merci ezala lokola légume tozana sœur na biso awa azolambela biso neto banone bandel bomona ngo pe na suka tozobetaka c'était pas coach Roger tara Airlove akangami awa babi coach moko na Liège azopesa ba système de jeu plus que Guardiola plus que José Mourinho coach Roger la Liège wana coach nongo coacher ba joueur soko coacher pe Airlove ça la bien ça la bien le to ana sœur na biso ala mebiso mtu antaba oh il y a comme tête bateau naba mtu tabeza Babylone ya kati Babylone na kati comme na ba parti ka oza na kati e komona na kaka na kati mtu antaba na kati ba parti na mongo eza mtu mobali donc ba parti ya biloko ne le Toulia papa aïe na Dada International TV to découvrir quand l'autre découvrir mutantaba là ba partie na ya right puis ataba mobile ba bien taba mobile c'est ma biso Françoise
babi topesa makambo bongo ozwa makambo babi pesa makambo ozwa makambo tolamba nde à suivre ngai Françoise Kile na ye kolamba cuisine de valeur na olakisa bino lelo kolamba mutu ya ntaba na ngai eza na biloko oyo na kokotanga kombo te me bato bayebi yango mutu ya ntaba na ngai na kolamba yango na lumba naza na ail na piment naza na tomate naza na poivron naza na oignon naza pe na solo naza na muscade naza na épice ya ntaba naza pe na poivre blanc naza na feuille de laurier épice oyo bomoni naza pe na huile épice oyo bomoni mosusu bomoni yango ebele mais eza mpona elongola mosusu moto antabezaka solo elongola mwa bazei pe na supu ere ekozala ezala na saveur ya kitoko yango wana naza na bépice oyo nyonso moto antaba na biso bomoni eliamaka na nyonso na biso lelo tokolia yango na kwanga naza pe na michoko ya taba na kati naza na bilan bamaki na biloko oyo nyonso tunalakisaki michoko ezali yango moto antaba baparti yango oyo nyonso ezali antaba na sukoli yango natie na nzungu mais mpona kobela nango au moins ba 45 minutes nde tokoki kobela mpona tolia mpona natia bépice nazotia bépice na nga na batie feuille natie poivre blanc mpona solo na moto antabezala na mwa solo natie muscade na ngai eza na mwa mesure pa bouchon oyo na otondisa te natondisa te natie muscade natie épice ya ntaba nakoki mpe kotumbela yango comme mpe nakoki kosala nango ya supu ai nazosala ai nanga naza mpe na ai nanga ya poussière donc nakoki mpe kotia ekoderange te oyo wana nakorate natie mpe ai nanga ya poussière wana première épice na biso natie epi nakobakisa natie na boye mpona etoka après soki namoni lokwa esali lokwa mwa kochange mokie epi natie deuxième épice oyo kokende na biso ti kobela oui tomoni ser na biso aza koévolue na kolamba na ye na Françoise tokomi na étape nini ya biloko nao misuni nanga awa nakoki kotia épice epi natia nini mai namoni misuni ekomi déjà mwa kolemba tellement mai oyo naobakisa ekolanda mbama na épice po ebela mbala moko ok mai oza nazotia na épice nde épice naotia épice na mafuta na mai epi na okanga mfiniku nanga ti ebela ok mama Françoise alobi misuni ne ekomi déjà kolemba azotia ba épice na ye na mafuta mbala moko ba mama bino batu bolambaka babi mama mayele ou bien mwana mayele azwaka quoi azwaka makambo mbala moko oyo msu yo lambaka ngo ndenge ma Françoise azolamba te msu na kolamba ma Françoise ezobakiselo 1+. Soki po moni ma Françoise azolamba bien te tosepela na ba commentaire na bino ba aimer na bino esalaka bien na ba émission na biso. Soki mtu ma Françoise pardon natie huile mingi te po eza biloko ya supu natie huile mingi te ma Françoise a bien tie huile mingi te parce que eza biloko ya supu. Soki pe bino bozala quelque chose à koloba à propos biloko ma Françoise azolambela biso bokomeli biso ozana posa pe to yambaye peut-être ma Françoise oye asali ya moni yango peut-être eza bien te ya kosala mieux que ye
bokomeli biso be botinde biso numéro be bobengi biso na ba numéro na biso tokozala wana rato pona bino biso tosaka musalo yo pona kosepelisa bino population na biso peuple congolais partout dans le monde o boza ana kin boza libanda to boya ba séjour na bino na kin so bobibo lambo sala sekele ya kolamba tokozala na pona bino parce que babi basi mingi bozala na bazala na poto ba yeba kolamba te mais ça na biso mo ya kin a démontrer bango ba baloba bango ke ba chéri ba uta poto ba kolamba ta a démontrer bango que non ba yeba kolamba tozo continuer toujours na ser na biso to moni azo bakisa biso mai toujours obaki huile mon to moni mbaksi mai. Non, non, on a déjà huile. Ouais. On a déjà huile, ce qu'on est, on a maïs. On a la quantité de soupe que bima. On a la non, non, bah la thé, non, bah la macacité. Nous avons côté saka épices pour les mbamoni. On a solo, on a moins de colo. Pour aider de façon qu'il y ait panzana macacité. Caméra, maintenant, biso vous pousse na mon vraiment ne mer azo cha sauce nae. Azo luka soupe. Parce que soupe ça la moins bien. Soupe déjà. On a demandé soupe ça déjà. On chaka maïnki. Pona. C'est qu'on les aboué. C'est na chada blonio surtout. Akanga sko mfino kunanga na chaba biloko kaliko. Le monde a ça des sortes à pipi, na pipi les a moins mélangés. Na rouge. Na vert. Na pena oya vert. Et ça vert na oya on kuna kati bunda. Mais ekoki nango nakanga sko mfino kunanga ti ekobela. Donc quand nous finons kubo au fongola ngo lisusu te ti biloko nyonso ebo. Na solo ebima na oyoka lina oyebake so biloko so isangani o ebima na kotoka nango ezo mata ezo kota na kati ba solo ya no fond mfino kunanga za pona okitisa. OK, ma Françoise abi azokanga mfino kunae a fongola ngo lisusu te. Bandeko babi kolia eza bien. Kozala propre ya nzoto eza bien. Kozala propre ya kibomwasi eza bien. Kozala propre ya kimobali eza bien. Surtout na biso na bino plutôt ba chéri. Moi sur l'axe biso toujours ozara propre au plantara kabelo ozwara manzako che. Est-ce que yebi musala ya ndako? Est-ce que yebi kolamba? Est-ce que yebi kobongisa metu? Mais est-ce que yebi kopangusa? Parler babi moi si c'est que là moi c'est ça ndako c'est que là moi c'est ça chambre faut yeba kotana metu faut yeba kobongisa ndako faut yeba kolamba parce que basi ebele mibali ba okima bino pe trop parce que moi so ebolamba te obino planter kabelo yo makolo ano croiser benis cantine babi vrai chéri pour babi un vrai chéri. Faut yeba kolamba lokola Vanessa yoba ma sœur selon mon cœur. Faut yeba kolamba lokola ba Sandrine yoba bazwa cour. Maman Brigitte ngama bazwa cour et ba Francine ngama. Ba Gracia Eka Ekono yoba. Chéri na biso. Ba yeba zui ba devoir. Ba Gracia ngama ba petite sœur ngama ba yeba kolamba parce que bazalaki pembeni na ba maman. Parce que ce moni Vanessa yoba moi si kitoko mayebi kolamba mobala okakole ote parce que bino ba chéri oza ke non oza kitoko ebola mate e apasi natango sko to sala ya bino ba biloko boye zora vraiment vandi o concentré ah ser na biso alamba ke oneni sa na biso achakini e ote ya bino e ko aider bino na ba mabala. Parce qu'après ba omission to sala la bino pe ba émission mususu to boya ka koloba neni moi sa bongisa ka chambre neni moi sa tanara metu ato baluki na metu dre bougete to sala la bino ba émission aka sur Dada International TV to bibo découvrir ba biloko belé ya bien ah bon moi c'est na biso Françoise ah moi si kitoko abeti pe kabelo nae bobenga ngo nini obo chena nini
Bon, make-up. Amoni trop timide. Ma bête tu fais make-up naé. Toyebe bois bien, ala tara bien à propre, tchaka parfum, tchaka kabelo, bête ba make-up. Surtout découvrir yé na rolamba. Tous les vrais chéris, boyo garasonité. Et ba émission boyo to salango, eza pona ko aider ba mabala. Eza pona ko aider ba fi oyo. Ba yeba kolamba te. Soro bengi, Sœur Françoise a expliqué so sepele o sepele na biloko nenga lamba boy. O bengi a expliqué chéri na lamba ki boy, na chake pisi boy. Nzungu na nga na moto ezwa ki tamboy. Boza na sonité parce que babi muto soni akufa. Chose na ouvert ba laxo parce que babi sope auto yebi nanu te. Yango to zwa toujours ba devoir. Toyaka na ba devoir na biso pa papa biso ba Patrick Ngame lokwa ba Sipram Gogan toyaka na ba devoir papa na sala boye ndenge nini lokwa ba koko na nga Matika Songo kaskas wana koko na nga bisa mwana nga ba simba boye to fo simba boye yango to tikala boye babi mwana mayela yo karambala mort pa kopiara mbala mort ya bien. Boka soni te bobenga biso sur Dada International TV. So bobengi biso tozala na pona bino na maramu nyonso. Oyo senga to sala to sala. Oyo senga biso to sala te to luka baye ba ko sala ngoto ko sale sabino. Donc conseil na biso ya ngwana sur Dada International TV numéro ezawana. Ba numéro na biso ezawana bobenga babiloko nyonso ezoleka sur Dada International TV oyo mtu asepe nango ke no balakisa ineni balambaka yango bakolakisa ye même biso bayaya babi koza célibataire eza pasi même biso bayaya tokana bapale babiso moko msuko ilamba mwa nzimwaka trop de supermarché fopé faut yo moko salaka sauce ezalaka bien soko sepeli na baémission na biso ezoleka parce que bo sepela nango kaka pe bozo sepelaka nango bobengi biso allo Erlov allo Dada allo nani allo Jocelyne mutu wana lamaki to peso numéro ne soza posa à prendre yo comment rolamba to peso numéro a expliquer yo bachaka ingrédients o bachaka ingrédients nzungu nuna moto faut ça 30 minutes faut ça la 20 minutes 15 minutes à relaxer yo. Babi Bomanza Molonga Erlov, merci na yo Dada International vraiment Dada International kanda kanda. Merci na on a opportunité nyonso zo pesa biso. To ba to sala musala. To sa musala babi musala ya papa musala ya mama. Merci pe na yo Priscilla Londi. Babi ya zayanga. Bientôt pe wana to kota to panza sumaka mwana c'est Priscilla Londi. Babi Maria la tendresse Marie Olenga depuis Canada wana babi ser nanga moko solola nanga bien parce que nga Erlov bato ba solola nanga bien na solola na bango ga bien venanga golf Mala the king de Manchester bo solola bien si tozana ba passe ya coronavirus oyo babi ba oxtika pété le roi petit na Priscilla Lord na masa nanga na Londres yalinga ne libanga te yalinga ne libanga te ma comprendre place aza masa nanga invisible mais aza trop puissant ba balinga na ba mabanga te pete obwaka bango ka te bomanza mbolonga Erlov babi bomanza mbolonga ngai so bomi long nzambe olongi Erlov so bomi nzambe olongi ba affaire est-ce que pour bomanza mbolonga ba affaire e autant babitimbelango na tango so timbelango na mo bena butu eza passe à suivre to baika to kena bino rabo depuis jusqu'à la fin to moni ser na biso asabiso sin que non nzungu ne komi prêt asabiso que non afon la nzungu ne kaka ce komi na suka ce qui belle ce qui tsunga mais biso mo pe to vanda ki vraiment to ki mo tsunga mo bo nga kunde na belele Sœur Françoise no ki tsunga mo ka no lobaki atemi mbango yango ngalakisa bino ndenge nini solo ane pesi pourquoi to poussa na permettre tout le monde
Solongo pesi pourquoi c'est au benga biso. Na fungola nzungu nanga. Kandi na lobaki na fungola nzungu nanga kaka na suka. Yango moni supu ebeli. Ya ko bozo mimezo mona na déjà. Donc na ba na chabilo nango likolo pona e panza na te. OK. Moni e panza ni pété. Boni non. Oyo ba biloko ntaba. Là ça va bien. Biloko ni ntaba. Biloko ntaba. Ba ba mona ba ebi. Mais yo ko lo bana biso que comment on boye parce que on accepte sur pile. Ba benga ngo kabe. Non, s'il te plaît. Tant on accepte sur pile, on accepte sur pile démarqué. Il y a vert, né rouge. Aussi c'est important ça pile. Il y a tout ni wana za nini. Oyo ba teski ya taba. Ah OK. Pour le bakara bungu yo ka passe. Moni. Na lingala neza mo passe yo comment. Moni ninyo yo. Comment on ni? Ba biloko ba ninyo. Comment on ni? Ya bani ba luba? Lumba. Moni e mona ni sauté, celle ka lokwa céleri. Donc na ko kitsanzu nanga. Et commis prêt à manger. Oui, moni biloko aser na biso et commis prêt pour na kolia. To banene bo mondenga expliquer qui ne bandelis. To commis pe na tango ke no a servir bino bolia. Bino ba nyonso bo sepela kana ntaba. Bolinga kolamba wana kwanga. Ouais, to lia ba lia ngona kwanga. Sana biso sale kwanga bele bongo. Kwanga? L'accès biso be kwanga. Yo pe kam to sai kwanga. Te ngati. Kwanga nega wasale. Kwanga na salite. Okimi biso kwanga po ni seke fufu mwanzi mwaka ebo ya mafuta bende. Ka besala mo biloko nzela balamba ba fufu ngite. Besala mo vite fait mon kwanga. Mais wana olam no ya ndakuti. Yana lobi te lia mara mingi na kwanga. Na ilamba mingi na kwanga. Kwanga na biso yango eza ku kwanga sashi. Eza ku kwanga sashi. Oh, solo to on est pesi serra biso fieri unta moko na ebite. Bino ba baso bolinga ko lianta ba. Basala bino ntaba ya boye net sana biso Françoise Asali. Obenga. Mona supu yo, supu na ebite. Na ebite supu yo. Anyonso bolinga lia taba ya supu boye. Ntaba kitoko boye. Obengi serna biso Françoise. Boza jamais déçu. Biso tozawa. To sentir solo yo. Bino bo mona bo sentir couleur épaissie. Po panza na pesa moi. Non fina pilipili. Po epanza solo. Epanza solo mais non fina nyoso te pona ekoki oyoka na makasi. Non fina nyoso te. Mais taba esili. Bilo na biso commis prêt. Merci na yo sœur na biso Françoise. Natano au disposé pour na ko sale la biso repas ya bien boyé. Ya bien na komona nanu parce que to tchano na mon côté. Merci na yo vraiment. Pe na ba nyonso peut-être bakoki ko loba be ko tuna yo mituna msusu ba nena biso bandelité. Un sou barota là ba tala ki on est bandité mais ba komi na point oyo ba moni biloko ndenge bimi ba moni pusa na boya ça na biso ba moni biloko ndenge ebimi kitoko boye ba sepe nango soko ko sali ba moi révision ya biloko oyo o cheki na 4 poids tozwa résultat oyo tabalanga na sukola ki yango pona na sukola ki yango 2 fois tellement beau sauter mi ça va moi bien tabalanga 2 fois pona ndi batumbaka pona ko longola moi ba sola milinga na bazelwana et puis na chaki yango na nzungu na chaki épice na ngai ya première position na pona ekota na misuni et puis na eko cha épice wana na benga yango épice légumes basolo tomate oignon ndembi céleri muscade ail na ki ko cha ngona huile nzela moko na mai ni na kanga mufinuku et puis na eko fungula ngo mbala moko ndi na kitisi boyoki ninga sokola ibilo ndinga cha nyoso ba nyoso bolingi bolia repas oyo so bo bengi biso sur Dada International TV
boza jamais déçu bolion ora boye oh ça la moins ndimo raté bolion beka kitoko boye ba nyonso bolinga biso bobenga biso bo commenter bo aimer ba remarque na bino pe ça la biso bien place msusu to ko sala to tamboli bien te be to lobi bien te bokomela biso ba remarque na bino ba félicitations na bino ba encouragement na bino et ko ça la biso énormément plaisir. Quant à moi on a repesa merci na yo vraiment masananga Mirador Percy Bokako bon bazala trona Eric Jamba International babi jogo to zala na Eric Jamba International et Mani Mukendi wana babi ba venanga ba Paul Kimana ya Sugar babi wana ba venanga bazuka mobala bato mama Oliver de mama babi wana ba venanga na zala na bango bancourageaka Air Love na maramne toi salara ba Christian Dior babenye na kombo ya charge ya lemba ba honorable Bosenge honorable Tita Bosenge babi mama sananga tout oyo bo soutenir Air Love bo soutenir nga to komi vona ta vraiment ya kota na palais kodame vraiment ba nyonso bo kodame na biso vraiment ba bon appétit na bino babi Dada International TV to me mabino karaboye to me mabino karaboye to filmer bino te bino po bo lia te so bo ba filmer bino te bo dame te bo dame so bo dame no filmer bino so bo dame c'est que to filmer bino to komi vraiment prendre la table vraiment total la serre na biso pe ala meli biso so bi ko servir ser Rolex anonga boy ponga zwana anglo ko esala nga moi bien ça na biso ala meli biso total pe kota ko servir papa sera servir papa bien tout le monde sert à la mena palais nanga tout le monde se va marier. Pardon? Lax Kamisapi. Même si on l'a vu, non, on peut lax na Lax Kamisapi. Mais ça peut lever l'autre. Et lobby le baké le batende. Ah non, célibataire. Na pas bisu. Il va au monde vraiment souka. Vraiment souka. Hein? Ah ya ngoko, ya ngoko présenter ça mais ça fait maman te porter banike. Non, célibataire nan. Tout à ça na biso. Soki vraiment ebi au servir, soit baro servir papa bien. Biloko eza ouvert moi to poussa na pemene ko loba trop pemene na biloko eza te. Opesa merci na nani na maramoto. Merci premièrement à Dada International, ma copine de longue date. Ce qu'on a là qui ça yo nani apprendre ko lamba boye na l'action que moi na fo yeba ko sala musala ya ndako boye que soit kitoko na yo tala non kitoko za un problème te kitoko za un problème te kitoko moi si ezalaka na nyonso maintenant nous repesa merci na ko apprendre yo ko yeba ko lamba boye ko yeba ko zala un peu moi si maman chérie, maman Véronique Litanda. Maman Véronique Litanda. Moi ça taille cigarette, taille génération, donc taille cigarette coquette. Yo mon koumi sa maman babi moi na moi si eza moi mobali so bien important sa maman te za passe. So bien important sa maman te za passe. Bo tout na biso ba Air Love. Bano to bien important sa ba maman mi. Bano to bien important sa maman J. Biso to lingara ba maman. Ya on peut to salara même ba si pas cité. Parce que so zana Air Love yo ga pas cité. C'est peu la rappose à la bolingo. Merci na vraiment maman mami Maman Véro. Maman Véro Litanda. Merci na yo maman vraiment. Na ndenge oti mwana kitoko pour apprendre ye ndenge ni ba salara musala ya ndako. Merci na yo maman. Baza ebelé te vraiment maman boye. Oboti mwana aza bien. O éduquer o lakise pene balamba. Merci non vraiment maman. Ba courage même ba koko apprendre bango na temps oyo zana nous lakisa bango musala. Pe yo potika na devoir oyebi. Devoir no pesa.
yope landa lokola mama la kisio boy to yope bana boy faut l'accent bango boy na suka émission na biso toza na table mais toza na table on a nani toza na table vraiment na maman a biso maman a beauté li biso sœur na biso Françoise wa memi Françoise 9 mois na libomo toza na table maman o apprendre Françoise ndeni balambaka a éduquer mwana mwasi alors si mwana mwasi que non quelque chose à kitoko boye kitoko no faut et correspondre na nyonso tout na maman ka des questions. Bonjour maman. Bonjour maman, plaisir nini ezayo na komona mwana no ya mwasi kitoko pe ayebi kolamba boy. C'est quand vous allez qui nini apprendre Françoise. Bon, kolamba et pas la libota na ngai ezali eloko boko ya lokola makila ezotambula na nzoto. Po ngai moko mama oya botinga dommage aza sute atikelaki nga tante ya kolakisa nga kolamba e bazalaki kobenga nga mama loboko na papa. Mama loboko na bandaki na âge à 18 ans nazaka kolamba déjà biloko ya fête na ba bisika na kolaki boma kolwezi soki mutu azwi diplôme certificat tango na biso brevet babenga na lamba ki nyonso alors kolamba mama yebaki mama pe na matadi bazaka kobenga ye ma mungala mama loboko yango pe ke kaka na bana pe et puis biso toza balokele toyebaka kolamba olamba ezelo. Merci maman lobi bango baza balokele bayebaka kolamba moni ezalaka esengo na maman aboti mwane pas fier na mwane ya mwasi pe azolia ene esengo keno mwana nga mwasi alambi biloko pe eza kitoko na moni pe mopanzi grande sœur Rosala na un petit mot à dire à propos ya lekine na repas à saleli biso mokolo lelo. Bonjour grande sœur. Non azabilo na mno comment comprendre non grande sœur azabilo mno ko faut kitana no ibongo aloba ngamo pe naza ko se servir mutade ilo ko neza lo mo Françoise à l'accent awa yango et la ragoût à Françoise. Oula mais bébate. Grande sœur, moi l'oba moko bembale, il y a koloba propos ya petite sœur non. Le baka eza félicitations parce que blog eza kitoko en tout cas c'est délicieux. Merci c'est délicieux ngoboyoki maman a apprécié Yaya. Ah oui, c'est délicieux. T'as terme emploi, c'est délicieux. Ah, le peut-être ça n'a Vanessa Yoba, ma sœur c'est l'homme mon cœur. Babi coach Roger PC Lengi. Mais François yo mo dameda. mingi na kokolia sikote. Bon appétit na bino batu bozolia. Ngana koko sikote pona sole kotinga mingi. Merci. Tellement pe na loba ke non Nazatoma elobi Coach Roger motema batasia na nga Chantal Kenge. Motema batasia Chantal Kenge ngala za na Toma c'est que fona meka nga pe na okamgu. O ba maman ba bi délicieux na serbo. So nga pe na lobi ngo esala bien. Bozerani. Bozerana lobani. Rien à dire. Délicieux quand on peut balobi. Merci Nova Françoise, de revenir sur l'émission. Merci na repas malamu au saleli biso. To réali sous-to tester c'est na biso Françoise. Là-bas édition na biso mususu. Merci vraiment na repas kitoko saleli biso. Merci na yope Dada International. Dada International vraiment kanda merci na yo. Nathan Oyo pesaki biso to passé sur Dada International TV ya ko présenter repas oya lelo sekele ya kolamba
babisekele ya kolamba nde makambo. Merci na yo mon boss Ramses Yoba. Merci na yo si Jandonga là derrière la caméra, vraiment merci na yo na bilili ya kitoko bopesi biso. Merci na yo haute autorité Ambroise Yoba mon papa. Haute autorité Ambroise Yoba mon papa. Merci na yo pe Adricha motomètre Beba Zibeba à bête à gauche à bête à droite. Sore bimé bimara. Merci na yo na ndenge nyonso solo. Merci ba masa nga to bo soutenir ngai. Ba Ramses Yoba yara lipasa na yara masa yazara ndeko yazara nyonso. Merci na yo. Merci na JD FM vraiment côté ba frère d'ici douana. Merci na masa na. Merci na père triple derrière des États-Unis wana. Les États-Unis papa moi boti 3 bana boy. Masa na Stone Mankoy. Na madame na pesi no merci na bana. Merci no masa na ngai Jocelyn Bagwabi. Wana kana be États-Unis wana. Merci na yo. Merci na yo pe lisusu mon tonton dina. Mon tonton dina ngama pasteur tonton nga kamba nga na mabondeli. Tonton nga vraiment ça melanzambe pona nga mwana merci na bino. Merci na ba masa na ngatu. O nyonso to za ramasa ya Air Love, o to za ramasa ya Ramses Yoba, to pesi bino mote to komina fait émission na biso et lora tolo ba bomanzambe. Ba biso bominzambo longi Air Love. Déjà mwana na kufara na kuluze pona biso. Siko yo bomanzambe nde nyolonga nga ya pasi po bomanzambo longa tonto boy. Merci na yo. Pick up. Non, il s'est déjà. Abisa mon fond, il s'est tout ya nzambete. C'est bien. Bon, ça. Bien aussi c'est fois.